Aye lisusu mwasi oyo nzambe atelemisa, mwasi oyo nzambe apesa nguya bandabo mwana na ye ti lelo yende mama Esther Malela Londi, mama Sanjou, la femme de foi, la femme de feu, la femme remplie par l'onction divine. Ye alobaki akotika te akolemba pete aussi longtemps que bana nzambe nano basimbi lipamboli na bango na maboko te, ba démon baza na problème. Yoka bien, mokolo eza kaka moko, mokolo munene pona vina yo, dati pe eza kaka moko. Mercredi le 21 décembre 2022 oyo eza journée très spéciale, le seul et l'unique journée prophétique. Yoka église Jésus Réponse et bongisi mukolo kaka moko oyo kozala journée de jeûne et de prière, journée de délivrance et de guérison miracle. Teme tope suka na mama likambo yango ezali yambala oyo na kosimba lipamboli na ngai na maboko. Mama Sanjou alobi yambala oyo lipamboli na yo ekoleka yo te okosimba yango na maboko. Yango ekobanda mukolo ya mercredi le 21 décembre 2022 na ngonga ya 10h kino 18h. Yango na bengisi ba famille, na bengisi bino ba papa, ba mama, bilenge boya suka ya mbula ezalaka na makambo ebele. Boya to bondela elongo na mama Esther Malela Londi, mama Sanjou. Bino moko boyebi ndenge nzambe na ye aitilizaka ye puissamment. Nzambe na ye abalisa, abotisa, apesa misala, asekwisa ba aveugle bamona, bato babwaka babeki, bato ya mbasu babika, mokili mobimba babika loboko ya nzambe ya mama Esther. Ba kontina nyonso batatola na bondeli yo pe na conseiller yo yaka na eta ya jeune okopesa nga raison pe kotemoye ndenge baninga nyonso bapesa ba témoignage. Na bengisi yo mokolo ya mercredi le 21 décembre 2022 oyo na ngonga ya 10h. Église Jésus Réponse yango ezwami na avenue Bundi numéro 88 na Bandal Bisengo arrêt Tibang, référence ezali Kin Marché. Soki okiti na Kin Marché otali na ngambo okomona pano ya mama Sanjou afungola maboko pona koyamba mokili mobimba. Otamboli dans une minute otuni avenue Bundi numéro 88 okomi oye to bondeli elongo na mosako na nzambe pe ozwi solution na makambo na yo nyonso. Nzambe ya mama Esther Malela Londi apambola bino. Moninga mina ika kolamusa na iko telebisa yo ndenge nazolobela mingi na Luc chapitre 5 na verset 5. Yango ndeza verset na biso oya milulu oyo ezosalema mukolo ya mercredi déjà oyo ozolanda biso mercredi oyo déjà le 21 décembre, mercredi le 21 décembre déjà biso nyonso awa na commune ya Bandalungwa na Bunji 88 arrêt Chibangu en face ya Kin Marché. Moninga mi yaka lombango na face ya Kin Marché okutana na nzambe ya mama Malela Londi, Jésus Christ de Nazareth, yeso ya kota kama kambwa batu atelemi lisusu ya mbala oyo pour a déplacer malédiction à remplacer bénédiction. Mukolo ya mercredi le 21 décembre, mercredi déjà oyo déjà le 21 décembre de 10h à 18h. Toko bandana tongo kino pourquoi papa maman kozanga te. Nangi na yebisa mutu moko oyo azoloba na bondeli mingi na lembi na kepe ba croisade ba séminaire na lembi ndeko bipai yo suki nde bipai nzambe abandi kosala. Okoyi kolobaki année sili tokomi na décembre obeti calcul ya janvier au moins tokomi décembre lobi c'est fini. Non, ngana koyebiso esili nanu te. Sala lokola Pierre oyo alobaki butu mobimba azwaki eloko te, mais tangu petelo ayoki maloba ya nzambe ayebisi Jésus nanga moko butu mobimba na lobi nazu eloko te, mena liloba na yo nakobwaka munyama na ngai pe nakoyeba kozwa. E petelo abwakaki munyama na liloba ya nzambe pe azwaki mbisi ebele. Na lingi yo pe bisiko zolanda ngai moninga mi oyeba pe kobwaka munyama na yo na kati ya kondima. Okobwaka ngo ndenge nini na maloba oyo mama Malela Londi azoyebisa yo. Po yo moko si o découragé, yo moko za suna elikiate, o asuna fuate, mendima tanzambe nanga. Soki ya yo asalate, to ya basusu asalela yote, meka ya mama. Naibi ke nzambe nanga za nzambe ya basouvenir. Azanzambo atika kabilembwe pai na bato. Azanzambo akatakate na bakaya bato.
yaka moninga mi mukolo ya mercredi le 21 okozonga ndengo koyela te okomona ke loboko na nzambe ekosala na vi na yo nazoya biso moto otungisami na maladi ntango molai oyo bakomi kolobaki oza na seliba oyo bazoseko ke amela milangi oza stérile tika na ye biso mon frère okobotisa mwasi na yo yaka na maladi oza nango yaka na baproblème oza nango mama okobotela mobali no bana mercredi le 21 décembre 2022 eza mokolo na yo kozanga te awa na bunju 88 na bandali bisengo arrêt chibango mama malela azobenga yo nzambe ya 100 jours Jésus Christ de Nazareth oyo akotaka makambo ya bato atelemi mpo asala ndeko nange sika nzambe azalaka ezaka mosika te sala lokola Pierre alobi na kobwaka munyama na liloba na yo alingai su kosalela liloba na ye te parce que ye moko alobaki mbisi azwaki te masalelaki maloba na nzambe yo mpe salela maloba oyo mosali na nzambe azobimisa euti epai na molimo centre okomona ke mercredi le 21 ntango ozoya awa na bandale okozonga ndenge okoyela te okotikala esclave ya maladi te okotikala esclave ya bakondamnation na baréclamation ya famille na yo te okotikala te modele oyo quartier wana ovandaka ndenge ezomemela yo to famille na bino ndenge ekomisa bino na bablocage okotikala bongo te mon frère ma sœur oza wana ozomérite changement ya vie oza wana ozomérite mariage ozomérite mpo ozwa diplôme ozomérite voyage ozomérite promotion na mosala ozomérite obana kobénéficie mpe bamakambo ya kitoko elekaka na mosala na bino mission de service bato ebele bazana bazwaka baganyaka makambo ebele me yo eloko te baprime ozwaka te baavantage eza na mosala omonaka yango te sikoyo okende kotika bato oya kotika bato mosusu na mokili famille na bino moto akosunga azalaka te bino nyonso kaka ndenge moko non yambala oyo tolobi na teme lipamboli na yo ekoleka yo te cette fois-ci okosimba se na maboko eske ondimi yango yaka mercredi le 21 décembre zala nelikia parce koza mwana nzambe yesu alandaki pierre mpona koyebisa eke petelo kota lisusu na mai pusana na katikati bwaka lisusu file na yo nga mpe nayebisi yo meme ozaki découragé ozaki su na foi te obandaki su kondimela makambo ya nzambe te nalobi zwa makasi yaka yesu aza kobenga yo pusana na jésus réponse oyo ezwami na bundu 88 na bandali bisengo na rechibango moninga miyaka mercredi déjà oyo mercredi oyo tozozela yo le 21 décembre de 10h à 18h tozobanda ntongo kino pokwa kozanga te na mokolo oyo zwa mwasi na yo zwa bana zwa bandeko na yo zwa mobali na yo boya na jésus réponse oyebi kombo église na biso jésus réponse to ntango ozokɔta kaka ozwi mbala moko réponse ntango ozobima balobi yesu akoti deja likambo na yo moninga mi kozanga te mpo nzambe akosambisa yo oyokaki mongongo na nga te na nzela mosali na nga ndenge hebreu eza koloba boyesa mitema na bino makasi te ntango bozoyoka mongongo na nzambe ntango na nzambe esekoki Esaïe 43 na verset 18 à 19 ezoloba bokanisa su makambo esi eleka te bokonsidere lisusu te oyo ezali ancien tala eloko moko ya sika eza koya halleluya nalingi nayebi soki ma sœur mon frère eloko moko ya sika eza koya mpona vi na yo ntango ekoki ata bato bazoseka yo lobi bakoseka lisusu te me bato bazokritike yo lobi bakokritike lisusu te parce que le tout puissant akotelema moto asuka mpona vi na yo oza mpe mwana nzambe pourko omitika boye oza mpe ekelamu na nkolo mpona nini omitika kaka bobademo bana kotelemela vi na yo cette fois-ci lipamboli na yo ekoleka yo te yambala oyo okosimba lipamboli na maboko yaka mercredi le 21 décembre déjà mercredi oyo église ezwami na bunji 88 na bandali bisengo arrêt chibango tolanda basport mpe tozwa basensibilisation ya bandeko mosusu tokozonga na bino na nsima po ete tokoka kosilisa émission na biso oyo toyeka mpona kosensibilize bino toye kolamwisa bino bana ntango bolamuka bana muwamba bana mfuna bana lukunga atosambelaka wapi eponi lingomba te eponi ekolo te wa bino mama malela londi naza nanga kaka intercesseuse ya pamba oyo nabondelaka mpona bino nyonso boyebi ebeleke nzamba mama salaka nani akotia tembe tour eza tour na yo ozwa opération sans cicatrice yaka na badouleur oza nango yaka na maladie oza nango ya basucre ya batension awa ntango ozokɔta mercredi le 21 na jésus réponse okozonga na guérison okozala su na maladie te eliloba na nzambe ekochange histoire na yo eske ondimi yango loba amen tozozonga lisusu tozwi lisusu batémoignage moningami bazopesa biso batémoignage na bandeko baza na régie
tolanda nanu quelques personnes oyo babika ngolu na nzambe wana tokoyeba suki kozonga botika nzambe oyo te aza nzambe oyo abongwanaka te aza nzambe oyo asalaka nayaka kati na esika oyo na 2012 nalalaka mobali na ngai kati na esika oyo mpona kaka nzambe alongonaka kati na sekeba oyo nzambe 100 jours nzambe oyo ya 100 jours nzambe amamale na londi na parti ya ndako na ngai nalobaki ma nzambe fo osala quelque chose nakoti bana bazokola nakolisi bana mobali na ngai basisi bauniversité bakenda bapoto nabalisi bango menga nazobala te nasali mosala monene yango natwaki décision malgré ce que naza kosambela nasali 13 ans na église wana seliba ekoyi te bon seliba ekoyaki te ntango naye awa na 2012 na juillet nakoti mabondeli natie likya ti nzambe oyo akosalela ngai yango nakokomisa nzambe ale ya longi avant salela ngai nazalaki na paralysie abikisi maladi nazoki paralysie abikisaki ngai amen lelo abalisi lelo abalisi nati lopete oyo na age ya 50 Mais toza na 21 jours de prière. 21 jours de prière, on est concerné pe yo mutozo talanga. Bien aimé, na bi ko nyokwa mingi. Na bi ke so bani likambu toujours erataka kaka. Soko bando ko manona suka te mais na bi si oke yaka na ntama malela lonti oyo. Ana besoin na yo. Moli mapamboli oyo rata mais ya tout oyo okorate yango te ko sele tikapu pamboli na maboko. Na bengi yo bien aimé, yaka to luka nzambe po nzambe ba luka ka ye bien aimé. Na bi ke zo lekela yo. Mais biso to rata moto tizaka awas oyo lekeli moto lekeli nzambe te yango na bengi yo na 21 jours oyo yaka ko simba oyo yo orata yaka ko simba oyo yo orata na betisi te na phrase tala 2023 okotango elongo na nzambe oza ba promesse ebele rata mais soki o retourne biso na 21 jours tala tour ekorate te ko simba lipamboli na yo bien aimé tour to ko simba ata noko aloba koko aloba mama leki aloba tala ya tour oyo yo okoratete. Shalom bana nzambe nyonso topesi bino mbote na kombo na Yesu toye mpona kolakisa bino programme ya baprière na biso 21 jours oyo tobandaki depuis le 1er décembre tokosilisa yango le 21 jours toza na jeûne et prière tozokutana a chaque jour na mabondeli na biso bana nzambe bosanga te ya mbala oyo korate oyo ya yo lipamboli te obungisa ya yo mingi badiable ayiba oyo ya yo ya mbala oyo erate yo te. J'invite le 21 décembre 2022 de 10h à 18h. Nous avons une journée de prière, une seule journée de prière, de bénédiction, d'action de grâce, de guérison miracle à Bundi, sur Bundi 88, à Bandal Bisengo, et c'est l'arrêt Chibangu, et il y a une pancarte là, ce n'est pas très loin de la route. Venez porter votre bénédiction. Gloire à Dieu, mon ingami, Olandi déjà ba témoignage. Naebi ke ngonga ekoki landa baningo bazo benga bino bazo sensibiliser ke boya nangi na peso adresse oyo ko yiko kuta mama malela londi mama 100 jours oya bino intercesseuse mondiale oyo boyebi ke mama azana pona ko bana ko bondela kapona biso et tozana Bundi 88 na Bandal Bisengo arrêt Chibangu avenue Bundi 88 arrêt Chibangu en face ya Kini marché eza place à kobunga te soko komi na arrêt Chibangu ya Bandal otuni Kini marché okomona yango en face nango pano ya mama na tie maboko bonazo zela yo o bozana na changu bozana muamba na funana lukunga atozana kingasani ya suka ozana campus ozana kindele ozana monga fula ozolanda biso na ngaba na kinsensu ozolanda biso na matete na lemba esika nzambe azalaka eza mosika te bana kitambo Bandal bino nyonso boya tosangana bana selemba bumbu bozana kanluka maluku ipen partout bozali na Kinshasa mobimba mama 100 jours alobi yaka occasion yangoyo avant to koma fin de l'année oyo to koma le 31 décembre to le 1er janvier 2023 yo déjà le 21 oyo o misui la déjà lipamboli na yo tozana mois de décembre maintenant to silisi yango te avant to koma na fin du mois ya décembre yo faut témoigner il faut simba par na yo na maboko ke année 2022 et sili pamba te et sili na quelque chose nzambe akolekela na nzela musali na ye ndenge ozolandanga
kotia tembete yaka mon frère Olandi mission oyo pamba te oyo kinga makambo pamba te Nzambe alobeli yo eza po yo kobika wana ba problème wana ba charge ozotia ba souci nzoto na bezo permettre te makambo ezo marcher te banda balakaka yo simbaka te ba projet nyonso na mai moninga miozo zela nini yaka solution eza Nzambe po bato aloji bazo suka bandoki bako suka solution eza ka Jésus Christ de Nazareth akobiki so à travers basali na ye oyo asali na bango alliance naza moko Nzamba telemisanga tindanga pona lobiko na bino apesanga makabu ya kobondela pona batu babika bakangolama yango na tango na kosalela prière et ko rater tes prières nange ko simba pona yo naza na kati alliance na Nzambe ya Israël Jésus Christ de Nazareth basengi yo mbongo te balobi yaka kaka pusana kaka Yesu azako benga yo ndenga benga ki Bartime yaka moninga mi okokuta na changement okozala so aveugle te okozala sous na maladie te okonyoka masuna bobola te chômage ekokweya malédiction ekozala tomber au nom de Jésus Christ de Nazareth na banzi tozo silisa na bino na sport tokosilisa pe na bandeko bazolakisa bino adresse esika oyo bokoki koya lombango mukolo ya mercredi mukolo kaka moko le 21 décembre ezaka mukolo moko le 21 décembre mercredi déjà oyo mercredi oyo ya mois ya décembre oyo de 10h à 18h tongo kino pokwa komata 6h 5h yaka na ona famille mobima na baninga na bandeko okoya kozwa bénédiction mukolo ya mercredi le 21 décembre de 10h à 18h awa na bandal na Bunji 88 na arrêt Chibangu ya bandal en face ya kin marché bipai wai pendant mama 100 jours etandi maboko bazozela bino eza mukolo oyo ya échange otiki ya mabe osui ya malamu mukolo ya délivrance ya guérison miracle mukolo okolongo na kati ya bowumbu okozala susu na esclavagisme te parce que Jésus Christ akotelema mutu asuka alléluia akosala à travers servante na ye et yo kotémoigner puissance ya Nzambe na banzi oyoki okotuna Nzambe nini Nzambe pa koloba oyokaki te message na servante nanga tango yoki koyesa motema makasi te yaka mercredi le 21 décembre landa libondeli oyo Seigneur Jésus tika mutu nyonso azaki na présence non émission oyo ayeba komona nkembo na yo babeli babika bangami bakangolama oyo azangaki kimia azwa kimia au nom de Jésus Christ de Nazareth amen moninga mi mercredi le 21 décembre eza mukolo na yo déjà mercredi yango yangoyo na Bunji 88 na Rechibangu en face ya kin marché eza mukolo mukanda na yo ekozwama mukolo bakopeso musala bakobalo bako saelo makambo minene bako engager yo okomata promotion eza mukolo ya délivrance ya guérison miracle mercredi déjà oyo déjà le 21 décembre oyo de 10h à 18h tongo toza déjà awa ti na pokwa tokosilisa mama yaka papa yaka même osambela kawapi eponi lingomba te bato catholique mission kimbangiste pe valongo yaka bonde na mama malela lonji oya bino mama sonjou azana yekaka intercesseuse mondiale abondela kana biyamba nyonso to ba religion nyonso Nzambe nanga pambola bino boyei malam kabali solo ko bomba ngo na yo moko te partager message soko sa la internet et ko sala bien okoyi pe ko s'abonner na page na biso Facebook eza na kombo ya Jésus réponse officielle wana ezali page okolanda biso pe en ligne okoyi pe ko kota la chaîne na biso YouTube Jésus réponse TV numéro de téléphone oyo okoyi kotina biso na WhatsApp ezali 082 23 44 233 082 23 44 233 et bazo komela bino pe numéro yangwana eza na se ya ba télévision na bino Nzambe apambola bino boyei malamu na Jésus réponse mercredi le 21 décembre mercredi déjà ngoyo de 10h à 18h na Bunji 88 arrêt Chibangu en face ya kin marché Nzambe apambola bino amen. tozalaka na baséminaire tozala na biso oyo tozalaki kuna na inga oyo yango kin marché ozomona kin marché ya victoire okozwa taxi ya bondel Chibangu ata ozwi kitambo magasin bakokitisa yo na arrêt oyo ya kin marché arrêt na biso eza kin marché okiti wana okatisi na ngambo okomona pano na biso eza wana batie mama 100 jours apanzi maboko okoti wana na couloir wana tina suka okomona adresse l'église ya mama 100 jours na Bunzi 88 je répète Bunzi 88 Bandel Chibangu bien nommé yaka mikolo misatu oyo ko rater occasion oyo musa Yesu akota ba problème ba foyer na biso akota ba problème ba mabota na biso toza na ba sport ya Bandal et ko kitisa na arrêt Chibangu okitika na kin marché
ata soki ozwi transport ya victoire euti bakota kitambo ekoleka kaka na pano na biso koleka na arrêt Chibangu okiti wana ale ozwi couloir yaka bien aimé de 12 si bana kini nyonso kozolanda biso toza na bandal pourquoi parce que tozali na église langa zapoto pesa bino adresse pe Chibangu au traversé aux yeux tout droit au prolongé au tuni avenue Bound numéro 88 au moniga outil magasin outil mimosa outil na Chibangu toujours na Chibangu référence na ngambo ya kin marché au traversé au kotika rotuni Bound 88 église ya bandal donc au katika bandal bisengo na avenue Bound 88 yango de pesa adresse 28 référence arrêt Chibangu au kat ici en face à kin marché église ya Jésus réponse village des Foires.